Bandeko, shalom, shalom à vous tous qui êtes branchés pour nous Rolanda Bishon élément Kitoko. Et sur ce plateau, nous sommes venus vous présenter un artiste musicien chrétien. Lui, c'est le frère Batim Poi. Peut-être qu'il y a une opportunité à Royo Kaina Loyembo. Bamso pour vos opportunités à Rolanda Ina Loyembo. Et mais ce qui est qui Loyembo, il sera aussi mieux Toyeba. Motoni Nangwa Yemba ki Banzembo. Akutana Nanzambe Ndengenini. Abandi Loyembo Ango comment. Voilà pourquoi par cet élément. Et nous avons voulu vous présenter cet artiste musicien chrétien. Tout PCP opportunité à s'entretenir na bande réunion sur Borolanda DVD Oyo. Et nous sommes là avec le frère Batim Poi et l'auteur de l'album Merci. Donc c'est avec lui que nous allons nous entretenir pour que tout PCP ait une opportunité à découvrir ce jeune talent, mais plein, ce jeune artiste musicien chrétien, mais plein de talents. Frère Bati, shalom. Shalom frère Didier Maïma. C'est mon abisso, il y a beaucoup de frère Bati. Et tout plus opportunité na bande réunion sur bazolando na moment oyo et Batim Poi azanani mwana ya nani pe abotama wapi. Merci pour la question. Premièrement, il y a plaisir yako salana yo émission oyo. Batim Poi abotami na Kinshasa. Batim Poi aza mwana ya un artiste John Poi au Batinyo Sobayebi. C'est un peu ça oyo Batim Poi Azali. Et maman? Maman Azali. Kombo na ye? Maman kombo na ye Bernadette. Yaza vivant. Mais malheureusement papa nde azasuna bombo ite. Frère Batim Poi nkolo za koyembela lelo yimi na bon merci. Yesu Christo oyo okutana na ndenge nini na parcours na yo? Premièrement, na botami na famille chrétien et kokutana na Yesu. Bon, nakoloba na banda na famille chrétienne. Nakola mais kokutana na vraiment koyamba na yambi na 98. Na yambi na 98 mais naibaki déjà Yesu. Mais koyamba comme Seigneur et Sauveur nanga na koyamba na 98. Isaac ndeni pour la petite histoire. Okutana na ye batea au sango malamu na église c'était comment? Bon, nazaka koyemba tangu nazo yemba et que ezaki na frère moko boye comme oneza Onésime l'âme ye azai koya na ndako comme azoya et que a découvert ki talent mo ezaki katinanga et frère wanande ayaki komemanga pour me former. Père Senga lobi que non il faut na former on a moni ozana avenir mulai na meka isusu ko former yo ndeye tangwa ye yende mutakotsa kinga na groupe de prière na otozo benga église des réveils lelo et tangwa kotsa kinga wana et par là nde na kokuta na siko na Yesu. Et Isaac une église à l'époque Isaki je m'excuse Isaki Rema. Oui. La commune il y a commune à Lemba. Na Lemba. Oui. Frère Batim Poi alors Loyembo Ozo Yemba lelo. Et pour la petite histoire, c'est vrai qu'Isaki na Rema mais Isaac ndenge nini ko likanisa koyembe uta wapi pe obanda ndenge nini Loyembo? Premièrement koyemba na bandango kala. Na banda koyemba tant nazaka mwa muke et puis ko banda vraiment koyemba na banda na âge à 8 ans. 8 ans de nazaki soki nazo yemba batu bazo senti babi mwana oke musika pe nazalaki ko admirer mingi papo abotanga. Nazalaki ko admirer ye na ndenga azalaki ko yemba malheureusement ke na yebaka ete mais na komona ye na ba télévision nazalaka ko linga ye mingi. Et kolinga wana koyemba banzembo wana nde peut-être yango sali que lelo nazala artiste mais na botama nango. Obotamanango. Parlons un peu de l'histoire de Kena Papa Nayo parce que entre nous soit dit, John Poi c'est quand même un grand artiste ou atikala tilolo na mémoire ya batonyo so balinga masana loyembo. Papa Nayo oyebaka ndenge nini. Oyeba etango asa kufi ou betango azaki na bomo yeboyeba naka mais quand vous bete soma li solo moke entre yo parce que yo moko moyembi papa moyembi relation na papa Nayo c'était comme aboyeba naki avant akufa ou bien oui ba etango asa kufi. Bon, pour dire que naeba qui est avant kufa
naebaki comme bato nyonso mais nayebi vraiment papa te po nakoli na ye te premièrement et deuxièmement na vivre na ye te maman nanga tango balinganaki l'air akomi na zemi il paraîtrait ba discutara na ndenge na bango bon wananga na ebité et maman ebisaki alobi que non okoki jamais koyeba mwana nanga tina ndengo kokufa et nakolaka bongo maman aya kolakisa nga papa moko boye parce que papa wana nde nayebaki comme papa nanga po azwaki nga mwana muke na ndenge nakoli donc nakolaki na maboko ya papa wana nayebaki te et eloko yaki ko arriver un jour wana maman aboyani déjà na papa wana tokoma na lemba et ko arriver que bana ya papa oyo tozalaki na ye wana bazalaki koswanisa maman mingi et tant bazo swanisa ye mingi avant non nakoma wana ya kolobaki koyeba papa na mona ye une fois maman c'était na 93 avant papa oyanga kufa maman ayaki abisinga lobi ke non eza na musicien mo oyo lingaka mingi azobela na ngi to kendo komona ye et c'est par là to kendaki maibisa nga teke wana papa na yo et to kendaki kokoma to komi musicien ngo to kutana na ye na mbeto hôpital et tango amona inga alelaki na comprenait telo nini alelaki et tango alelaki azwaki montre moi alataki apesingai nayebaki te pe na bimi libanda o basolaki pe na maman nayebaki te et par là komona nga na moni ye lelo lobi sango ya kufi nayebaki pe kate bon maman ibaki non musicien moko akufi John sans pronto ibaki non papa na yo oui nayebika John Paul mo boye akufi wana mama pe akangi motema akangi pe ka motema ayeka koyebisa nga bi musicien wana tokendaki akufi je ne savais pas et ye kokoma na ye bandenge nini na 98 wana déjà na sina yambi Yesu tangu bana oyo bazalaki kovanda na biso na maman bana ya mobali ya maman bazalaki kolinga maman te et bazalaki koswana na koswana ne komaka jour moko na ye na kuti bango bazo discuter na yebisi bango na bi ah mais pourquoi bozo discuter na maman mukolo boy bomoni za respecter batu na libanda bakoyi komona bakoyi koyoka ba omona eza bien te et alors bana na bakatela nga lingala olobaki oya za tata na ote kende oluka papa na yo parce que biso toze pa papa na biso to sala nyonso yo ke luka papa et natalaki maman na bisi maman na bi o nyonso za faute na yo poso ki yo ka bwana na papa tende makambo nyonso e komite lelo nazoke pa papa nanga wana nga na ebi ke papa nangai azana bomo aza quelque part oui et maman sikwa ye komona ah mwana nangai oyo papa azolinga kende papa na été bon sepe na lobi na yebisa ye est-ce que akolimbisanga bon azaki na choix te alobi bon il faut na yebisa ye nde jour wana na butu ndabandi kosenga nga excuse wana papa ti ya yebisanga vérité ke papa na yo John Paul nande tokendaki po a insistaki amona yo atindela nga tellement ba message ebele yango wana nakenda ikako lakisa o mena lingaki teke yo yebake papa na yo isalanga pasi sans vous mentir isalanga vraiment pasi mais comme j'étais déjà chrétien na limbisa maman nanga na limbisa kae petit lelo nazala na kanda wana te. Ça c'est l'histoire de Batim pour son parcours hein. Et nako bakisa mo muke oui. Naeba ape bandeko nanga te naeba rati na luka bango wapi na monela bango wapi et ezaki na frère moko talaka 98 na yebi na 2002 nde frère mobo Justin Aluma aza guitariste oui tozaika osala l'émission nini pardon publicité moko boye et l'air na sala yelo moko boye aisinga bi ah osala loko ana bien loko artiste moko boye ya kala John Paul babandi siko koseka na
camarade na yebisi ah mais moi na nae ba comme ça la discussion moi na nae nde ay ko tunanga na yebisi siko yebisi ngobi est-ce que yebi bandeko na yo ngalobi na yebi ata mokote abi ah usana souci o luka bango te ngabi ah na omoni la bango wapi abi nga na yebi grand frère na bino liboso yaka na son précieux na olakisa yo nde par là yende aye kolakisanga grand frère qui a présenté nga na famille mobimba et lelo naza vraiment aimé na famille donc kutana bandeko na kutana bango nyonso. Gloire à Dieu, parce que quand même, faut découvrir au Tuapi, puis le loco Mewapi. Mais aujourd'hui, Nzamba Sali au grand souhait qu'on réalise un album. Hein. Merci. Et pourquoi vous préférez couper ça titre album na yo combat merci? Bon, Naruta la o Nzamba Sali Lingai. Parce que vie nanga ko vivre ndé na vivre. Na kol nanga na maman, mais na beaucoup ami loko l'orphelin. Moni eza nzembo peza na kati wana papa ya bani tike parce que kokola nanga nzambe nda kolisinga na webisa o soki na bandi kobeta kokola nanga eza pasi mingi mais soki nzamba zalaka te nde peut-être lelo na ngena za fazer nde peut-être na za na vie mo ya bien te mais nzambe wana tellement alinginga mingi yango wana na obaki elo nini na ko pesa esoki ko pesa eka merci te ebi merci eleki nyonso ata mutu so apesu elo kwazela elo moko boy il faut ka merci soki merci ezate auzana souci na mutema ah na pesi ende nini azongisi lingai merci te yona lobaki vaut mieux album nanga na intitulango merci pe na kati wana na embi vinanga banze munyonso bana nzambe baoyoka batu baoyemba baoyoka nde vie oyanga nazo transmettre ngwe pa batu soki mutu azaki na souci na mutema nze mweza na kati wane kolongole souci soki mutu wana zana nyonso azana bozui azana makambo ebele mais nzembu moko wana peut-être azangi kimia nzembu mo eza na kati epesa kimia donc na parcours oyangai na sali yango na tiango na kati yango na lobina pesa merci et pankolo. Oui, toujours parler na merci frère Bati Premozo Mbelanzambe, une très belle voix par la grâce de Dieu, mais est-ce que vous avez un père spirituel et aux musiciens indépendants ou bien aux outils quelque part dans une église quelconque frère Bati Mpoui? Naza indépendante nazo œuvre na église Armée de Victoire et pas ya papa nanga archevêque Coutinho Fernando et na église wana nde nazo œuvre nde nazo zwa encadrement et pas papa nanga ya molimo Coutinho Fernando. Frère Bati Mpoui, totalement mouké parcours na yo aujourd'hui un album, mais si c'était à refaire frère Bati Mpoui a reçu la robot na ba condition à botam orphelin à koli taibi papa na été ou bien ou préférer une autre vie par exemple? Ben premièrement nakumisa nzambe po na vie nanga oyebi eza na bana mususu lelo akoli na ba parents mais aebita lo lipa te eza na bana mususu akoli na bonne vie matangi classe te eza bana mususu pa akoli atangi classe maza maele te mbongo de matisie omoni menga na sepeli na vie nanga parce que nzamba la kisingai titoko malelo o nga naza bati soki ke peut-être na vivaka na papa nanga tamsu na ngena yeba nzambo te omoni nzamba obaki peut-être na abota mana ba circonstance soit leka na ba circonstance oyo peut-être pour na lobby akumisanga malamu soki ke nayebaka papo abotinga na vivaka naye peut-être na ngena yeba na nzambe te peut-être pe na ngena yemba na ngana ngambo wana mususu omoni menzamba sali ete po kobota mangati na lelo ezakaka vio nazo mene lelo na resepela kaka. Oui, merci beaucoup frère Bati, plaisir pour nous à Royambo na extrait on a élément au frère Bati et l'album et s'il faut que oloba un mot na bande wono so ba Rolanda album na yo ou ba Rolanda DVD oyo ou talabon pe na caméra et leur dire un mot par rapport
ya masolo soto soli Frère Bati. Premièrement, avant na lobayango, non pesa non merci na maison SCG, Service Chrétien La Grâce, parce que eza facilité kozwa mutu na se pe komatisa. Na pesi bango merci parce que batali niveau nangate, batali sagesse nangate, mais batali œuvre eza kati nanga. Ba monique eke musika. Papa Malela vraiment nzamba pambola ye. Pena bandeko nyonso o bazo sala na Service Chrétien La Grâce. Liloba nga suka toujours na yebisa ba na nzambe. Nzamba lingi kozonga. Et côté anangai koyemba nanga ebongolisa bango mitema. Na koyena nga koyemba, na koyena nga kosala, na koyena nga ozana nyonso mbongo, mais na zangi lola. Oyo ezaka important na biso bana nzambe tobosa na yango te. Donc Jésus-Christ bientôt azozonga sikoyo ozozelani. Merci beaucoup Frère Bati nabi ko succès peut-être na un acapella na suka et nous disons merci à tous nos bien-aimés Barolanda élément oyo et nous disons aussi merci na maison Service Chrétien La Grâce Papa Malela et nzamba pambola Service Chrétien pambola yo papa parce que vous savez il prendre un artiste dans le néant azana komboté mais kondima seulement on nzamba chakat naye pe ko chama koki pour qu'il bota nzamba ba bénéficier na grâce excellente on nzamba chana kata bati vraiment ça il faut le faire nzamba pambola et je crois qu'à tous nos bien-aimés Barolanda devez la Frère Bati vous ne serez jamais déçus parce que c'est un artiste plein de talent et surtout il sous l'inspiration de la grâce. Que Dieu vous bénisse bien-aimés Frère Bati tout succès watana en acapella puis tout succès les mains. Zambe nanga ozamalamu bolingo na yo ezali na suka teo ngai natalela nani soki yo te masiya lokola yo akouta nde wapi mbipai na suki yangu eza suka teo yangai na yo ekosuka wate yawe kolo ye nyoso yo mokili elobi ponanga naebi ezali suka te Yesu yo nde liloba bomoi nanga kolo ye tango nakomaka na suka opesaka nga loboko na yo maloba na yo bile ya bomoi nanga kolo yango tika ngai na yemba ozanzambe. Ok, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, ciao. Nazalaki na mboka mopaya onayo nazongaki na mboka Kongo oyo oluka bampate na yo. Nazalaki na mboka mopaya onayo nazongaki na mboka Kongo Kinshasa koluka bampate na yo. Kolokai na kumisiyo na maso ekomeli ngai. Kolokai na kumisiyo ona baini na ngai.
kosi na libota na Yuda ishozi na moto kosi na libota na Yuda ishozi na moto yo mosantu yo zali Nzambe yo bongwana kate yo mosantu yo zali Nzambe yo bongwana kate yo bengi ngai mosali na yo kasi Satana zobundisa ngai ofinga kotiolo boloko solo na nyokwami kasi nakosenga na yo kotika ngai te Yawe apasi nakomona Nzambe zoto elingi kolemba nani pesi mobimba nkolo shone longa na ngai kosi shali montana Yuda ishozi na moto nani pesi mobimba nkolo shone longa na ngai leo mimi nawe chaba yo musatu yo zali Nzambe yo bongwana kate yo musatu yo zali Nzambe yo bongwana kate musatu yo zali Nzambe Tango na vala koyebi tango na telema kae tango nanga kotambola pe kolala oyebi nyonso Yesu ozingami na ngai liboso pe nsima tango nanga kotambola pe kolala oyebi nyonso Yesu ozingami na ngai liboso pe nsima nakokende wapi mosika molimo nakokende wapi okima wapi mosika elongina sokina mati likolo yo zali asana lali na bakufi yo nasuka mabele loboko na Yesu Yesu pemolili ekomaka pole na yo nakokende wapi mosika molimo na yo nakokima wapi mosika elongina sokina mati likolo yo zali tala tina na benga ko vie mystique wete yo babetelaka yo lisolo te Yesu nani oyo asi abomba sekre na motema na yo oyo ozanga koyeba aza te obele yo mokonzi ya milimo aleluya mama
nasakanisaki akokima yo Nzambe oyo kuna nebale ye amonaki nguya na yo ata na kati ya libumu na mbisi omonaka nyonso shilo mobateli malamu yo tonda bolingo nakokende wapi mosika molimo nayo nabatama wapi nakokima wapi mosike longi kina matili kolonga yo zaliku molimo na yo kati tanayali na bakufi Masia sawa nasuka mabele loboko na yo eza molili ekomaka ole na yo Yesu yo oyebi bolembo oyebi bosangi nanga papa simbanga na salelo na solo kwete mokolo wana na adore yo face à face. Alléluia. Ata na kati ya libumu na mbisi omonaka nyonso shilo mobateli malamu yo tonda bolingo